mettre sur pied une... Et dans un état de droit, il y a une justice indépendante. Ce n'est pas pour rien qu'il faut des causes. Salut et bienvenue sur cluboriginal.com. Merci de votre fidélité. 5 minutes avec César Ngadi Ndeguinaïb Sarabinokake. Tout le monde est d'accord et il en restera ainsi pendant longtemps. 5 minutes, il y a l'élo na sengi na bino nyosotu. Oyo bolandaka 5 minutes. Oyo ya l'élo na ebike nyosotu oto sala gezalaka kitoko. Mais oyo ya l'élo na sengi na bino bolanda yango na bokebi. Parce que zali makambu moko vraiment importante to yebisa bino na kati ya émission oyo. Parce que peuple congolais na ebité soki eloko nini ekomi na biso na mutu. Peuple congolais to komi kokoma zoba koleka tango kanamba zalaki. Tozui présent mayele Félix Antoine Tshisekedi koma to komi zoba surtout makambo e circulaka na ba polémique parce que likambu nyoso tout na peuple congolais ekomi polémique. Na likambu o ezali komona na clair bazali ko sala yango polémique. Bazali ko sala yango polémique. Lelo na sengi na bino bo yokanga malamu parce que polémique ezali ko enflé na ba réseaux sociaux ces derniers temps. Ezali ko lobake Vital Kamerhe tribunal wana tango ko salema. Donc, ezali pour bapesaye liberté provisoire. Peuple congolais, tous ali kokendo. Est-ce que vous vous rendez compte que na makambo o bozali koloba? Bozo se rendre compte na makambo bozali koloba. Bozo komona Félix Antoine Tshisekedi aza yuma ou bien aza zoba ou bien ayebite que donc makambo o ya Kamerhe ekoki ko balusela ye donc makambo na ye na ndenga mabe na bandega malamu. Donc boye balibela que soki penza Vital Kamerhe il fallait bima na liberté provisoire. Mbele bakanga été. Donc, boutala kakake, bakangiye na ba air moko boy, allez, polémique bimi o, babimisie na prison. Donc, bino bozo na place Vital Kamerhe azali, ezali, donc, kacho moko ya quartier, donc, ceux qui ya wapi, donc, azali na prison. Administration o ezali lente na mukili mobimba, ezali administration judiciaire. Ngai, à part ba misalo, autant on a zaki na social, na bando sala suivi, ya ba sortant de prison. Nabato RMI na yebi administration judiciaire ndenge zalaka ezali lente soko côté oyebi mkolo obimate et puis boyeba ke Kamerhe président de la République na biso a yebi makamunini azali ko sala boyeba botia na mitu na bino avant to bando développer na expliquer bino parce que bozala na esengo ke 5 minutes ezalaka na kati ya masolo oyo donc 5 minutes ndenge na lobaka ke ezali cours ya éducation civique le lobo ko penza cours ya éducation civique. Parce que le peuple congolais nazali ko comprendre binoté. Nazali ko comprendre té et puis si ko lelo tokolobe la penza ministre ya média oyo Jolino Makelele oyo azali muta INC donc déjà bomona ba compte rendu et comment pio donc et comment tina mon côté donc vraiment lelo tokolobela parce que ceux qui bomoni polémique oyo et comme na ba réseaux sociaux mutu azali ko alimenter polémique et comme makasi avec des fausses informations ezali Jolino Makelele et puis asali sous pire depuis hier toko expliquer bino malamu toko décortiquer bino pour comprendre que peuple congolais tozali peuple moko ya zobate. Totika komi sa zoba na ba polémique moko boye ezangati na o Kamerhe malade. Kamerhe tanga bandai ko yiba mbongo yebaki te ke azali muta diabète. Donc c'est trop beau donc muta diabète babi misaye donc après sa caution na mbongo nini oya muyibi ake azu après sa caution. Donc peuple congolais na sengi na bino bozala vraiment branché sur ko bocha attention na bino penza la particulière na makambo na koyebisa bino sikoyo parce que trop c'est trop. Bato bazali comme on dirait président de la République na biso Fatou Beton azawa na netu zoba président de la République na biso azazobate azali ya mutu mayela timba bato bazaki na badut sérieux babandoko lobake président sala na makamba politique te asala note mais bato bazako mona ke politique président na biso azali comme mema ba vrai politicien o kutu ba umena musala ba mema ngote
pourquoi peuple congolais tokomi boye? Pourquoi peuple congolais tokomi boye? Sikoyo na lingi vraiment na banda makambo oyo na mozindo bo landanga malamu parce que ezali makambo importante et puis ceux qui bo yoki émission oyo na suka bokozala penza rassuré bolobi que non 5 minutes vanda na ondenge bolobaka ke 5 minutes ezali cours ya éducation civique. Donc na lingi na yebisa bino nanu Kamere azali na détention provisoire. Kamere azali te ke azali na kachomoko ya coin ya quartier azali na détention provisoire. Et puis dossier na ye ezali lisusu na instruction te mais dossier na ye est commis na parquet pour être jugé. Donc dossier na ye ezali sous te bazo instruire ngo donc bon non et commis déjà na parquet ba sangisi ba élément nyonso tout donc bazo zilaka ke ba juger lundi. Donc na niveau ezali wana naza oyeb sabino même le président Fachi donc président de la République chef de l'État azali même pas na niveau oyo akoki ko libérer Vital Kamerhe ou encore moins un ministre, simple ministre Moko, Aya Kolobake, Sogili Kamounini. Donc, dossier n'est déjà à niveau à tribunal, président de la République, Koutou, Akogi Kosala Koutou, et l'autre Morote, président de la République, certes, Akogi Kopé Samoutou, grâce présidentielle, mais président de la République a repé Samoutou, grâce présidentielle, Moutou Oyobasi, ba Katelelier, Azali jugé, ba Sambisier, ba Katelier, Bamboula Nae, Azali na prison, président Akogi ko intervenir, apesi grâce présidentielle. Mais ce qu'on a Kaya Kamerhe, ba Sambisier Koutou Nante, ba Katelier nan Bamboula Nae, Bongo Batou Azali Kolobake, donc Vital Kamerhe a kozwa liberté provisoire. Liberté provisoire, Vital Kamerhe a kozwa, on dengi, bobi teke soki, donc, et ça la mindengwana, na président de la République na biso, donc mandat nae et koti na mai na donc ce que ça mindengwana donc mieux vaut que il fallait pas bakanga Vital Kamerhe mais nazo ko rassurer bino boye bake Vital Kamerhe a kozwa liberté provisoire te nazo Tchabino na défi, ce qui Vital Kamerhe a eu liberté provisoire, n'a tiko ça 5 minutes. Parce que à cause de Yangote, parce que peuple congolais, pourquoi tu as zoba, pourquoi tu analyses Rabama Kabouté? Moutou Azali na détention, Moutou Ayibi 360, plus de 370 millions de dollars, bozo mon en honnête G, bomoni makambeleki na Côte d'Ivoire te, et ça va dossier ndenge moko. A joué combien 20 ans de prison. Bino bozo mon on est liseki. Na niveau oyo eza na tribunal, eza sous instruction te. Et commis déjà donc prêt ba sambisa et ce que babi que prêt ba sambisa donc ba zana ba élément nyoso tout ba si ba sala ki ba enquête ba instruire déjà dossier et comme kana suka ke suko ba benga ke donc monsieur Vital Kamerhe yaka ningi king à la barre. Donc bino bozo mon on est liseki. Bozomo on est liseki donc président de la République et tel que tu étais président de la République a gopé sa bateau grâce présidentielle a gopé sa bateau grâce présidentielle mais président de la République a pour appeler sa bateau grâce présidentielle il faut ça là déjà juger ba katelio mi be copie ba pèse grâce présidentielle si ko yé Kamerhe ba gopé ça yé liberté provisoire mutako lo bango na niveau ils allaient tribunal mutu et ko ko salango et puis procureur mutu a koki ko lo bango tribunal juge a kati mais na connivence na procureur de la République. Depuis quand Sabino, depuis quand un conseil de ministres donc est traité, Nakata réunion conseil des ministres est traité, dossier il y a un individu et puis individu il y a pas battu un fa quoi de 370 millions de dollars. Donc réunion il y a conseil des ministres, allez, Botina ordre du jour va traiter yango. Donc Jolino Makelele Boyoka, Jolino Makelele, donc dengi conseil des ministres zo salama donc na en vidéoconférence na conférence vidéo sur na vidéoconférence Jolino Makelele a se permettre à sali faute grave à glisser na ordre du jour à glisser donc va traiter makambuya Vital Kamerhe na carte. Est-ce que et ça la maka Jolino Makelele na ko landa kutu ndengi donc sénatrice wana lobaki ngoya donc Jolino Makelele po nanga azali dignité azala ministre ya médias et information. Donc Jolino Makelele a moni yango on dirait et commis donc l'iseki donc parce que Jolino Makelele na zo Jolino Makelele a kenda ko tala Vital Kamerhe tous les jours na prison. Donc ce qui Vital Kamerhe mutaïbe c'est qui ce qui nini à se permettre à ça là makamandengwana donc il les quitté parce que le président était en colère donc Jolino Makelele a kenda donc parce que Kamerhe ba pese privilège azana téléphone ba tikele téléphone pour abengaka donc ami dazo la pamba mais cela ne veut pas dire que yo Jolino Makelele net yo kendaka kuna o ya ko kostaka ba biloko contre yo somona donc conseil des ministres place batala makaba traité makambo ya individu moko boazana boloko ayiba mbongo et puis dossier na isa sous instruction te
et commis na tribunal bazo zila ba sambisa ye donc ceux qui est commis ndengwana donc est-ce que Conseil des ministres ezali na habilitation ya retraité de soins de mais je le makele stika ko alimenter ba réseaux sociaux na ba fausse information o ezopesa qui peut makambo na yo ya ba compte rendu o ye ba kutu ko sala ngote parce que il a le sarabato ebo kutanga te ngaku na zo soko ko sala ba compte rendu te tindela kanga na sa la ba compte rendu parce que ba compte rendu na bon toujours regretter que tu mende pas ka mende ka akoma peso fa quoi azui diamant a baluson li banque parce que mende faut ba zoyer a sa la rabiso ata ba compte rendu a sala ta bénévolat donc pas to bo sala ba makambo na ye donc sikoyo toyebi bien sûr que président de la République ndengi ministère ya justice sali bako désengorger prison mais bako désengorger prison na ba prisonnier oyo basi ba samba ba katela bango ba peine etikali muke bako bimisa bango bati bango donc sous surveillance ou bien bati bango ba bracelet électronique mais ezali te que tango bako bimisa batoyo basi ba samba caméra ba opesa ye liberté provisoire. Maintenant, il y a des gens qui ont des gens désengorgés, prison, oh déjà, ça la peine, caméra, non ba katele makamte donc siko ba ko bimisa na ba msu bazolo ba moni caméra nanda kunaye azali komela masanga donc ne bisabinu na ndengi ya justice déjà ceux qui balingi ba bimisa mutu donc ba ko kende nanu kuna na prison ba tali nanu mutango makambo ndenge nini ezali après ko biedo bino musu bazolo ba ke caméra zo mela mais pourquoi congolais to komi boye pourquoi congolais to komi na buzoba boye penza nazali ko comprendre do caméra penza ba bimisa président depuis ndenga zawana bobi ke soki caméra lelo ba pesi liberté provisoire obi ke ba pesi accès na ba fa kwa tout ya monde du tout ba yiba na bango e comme ka exemple ke caméra yibaki 370 millions ba bimisaki botela ka ke 15 millions na kutu na ba kangi caméra te ndenge e kangama ki na gorge à président de la République sikoyo caméra ba kangi pour 370 millions caméra ba yoka ke ba bimisier na liberté vous vous rendez compte de makambino bozolba est-ce que makambino bozolba penza est-ce que zali penza makambiko salam. Donc, bino quand ça président Félix Antoine Tshisekedi aza zoba ou bien occupé président Félix Antoine Tshisekedi a sacrifié mandat na yete pour na ba fa quoi. Na zob sabino que caméra ko soit liberté provisoire te caméra otika na boloko ya wana justice ba ti yango ezala on dirait ba yo kande makam e ko sala. Bino bobi que caméra bandoko yiba depuis janvier. Tant que président de la République imagine que ba asali prestation de servant caméra bandi déjà ko yiba depuis janvier donc bon bo kansi makamba bo tant bino bozolo ba makamba kabe bo se souvenir que ngana pese bino 5 minutes que mutu ayebi ki fa kwa ya caméra ko le kabadinyo so président de la République azo courant bo mon ndenge suka donc bino boza ko raconter n'importe quoi et puis na lobisu jolino makelele donc cesser ya ko alimenter ba réseaux sociaux na ba fausse information na qui peut makambo na ya média na ba compte rendu au sala bien te donc tika makambo wana électricité que yo sozo ke na prison do sola ceux qui na vital caméra donc oyo ko loba makambo ozo se permettre au glisser na ordre du jour il y a conseil des ministres batala kaya caméra un individu oya yibi mbongo azali kuna na détention provisoire yo so monango wapi donc na nini na président de la République donc mukolo o ba ko mema liste oyo ya batu oyo ba ko bimisa pona ko désengorger prison donc liste wana il faut talango donc ata 3 fois parce que Jolino Makelela za capable ba ça combo ya vital caméra na katia donc liste on a pensa na kanisi kutu il faut chango n'escorte présidentielle ba memi on tire la prison makala pas makamba bo mona Jolino Makelela abakisi combo ya vital caméra na kati déjà azali ko bakisa donc na ordre du jour nezo sala na vidéo conférence a komi ko bakisa ba biloko na kati donc liste wana vital caméra akoki ko jamais libéré et puis ce que ça il fallait que tout pas bakangai bilo bokansi enjeu o ezali na arrestation ya vital caméra ezali G bilo bomona ngo G ezali exemple oyo donc président de la République a opé ça frappe oyo vital caméra ozala eko bangisa batunyo surtout batutu bazala calme ba banga makambo yiba donc exemple oyo vital caméra président ko pesa na ki fakwa vital caméra eko lalisa batutunye lelo vital caméra ayibi 370 millions azali na bolok batiki liberté fofa bongo siko ba fakwa mususu oyo bako benga bango kuna na justice eko leka ndengini omo ke ozasu na tina te donc makambo be bino bomo siko président de la République aza yuma ou bien aza soki nini po bokansa makambo ezalaka ya buzo bakabo eko salemaka jamais tout allez ko marquer une courte pause publicitaire ne boyebika ba des partenaires na biso donc c'est Pela TV et Romain Ilunga les grands traiteurs donc restez connectés sur cleboisoriginal.com. À tout de suite.
Rome C20, service traiteur, organisateur d'événements, allant du cocktail en passant par les akouski et le traiteur qu'il faut. Vous avez toutes les spécialités, africaines, européennes, asiatiques, du monde entier. Quel goût, quelle perfection, quelle propreté. La dégustation est au rendez-vous grâce à Rome C20. Vous savez les contacter au 0032 465 22 11 72. Rome C20, le meilleur dans son domaine. Sepela TV et na makambu ya sika lisusu. O ba chaîne ya France eza na kati. Ba chaîne ya Congo eza na kati. Ba chaîne ya Londres eza na kati. O ngomona makambu ya politique ya sika. O parti AA eza na kati. O parti BB. O CFAIO eza na kati. Ya Sepela TV. Bouquet comme ya muke boye. O tina poche voyager na ngokeno partout lingi. Na bouquet na Sepela TV. Sepela TV. Mais ma biso n'engozo ma biso wana 4K machine ma daka Sepela TV. Bienvenue dans le monde de Sepela TV. Sepela TV est le décodeur qui vous permet de suivre les chaînes du Congo en direct de la diaspora. Donc, merci de votre fidélité et bienvenue pour ceux qui viennent de nous rejoindre sur Clébois Original après ce spot publicitaire. Donc, vous êtes bel et bien dans 5 minutes avec César Ngadi, les Lotozali Kotala, les Kambo Etali Kamere, parce que le peuple congolais a commis une polémique dans Makambo surtout. Tout ce comprendre depuis Félix Antoine Tshisekedi a commis polémique et continue dans Makambo Zoba, tout ce comprendre Batolé Bako Mayele ndé toujours présent Mayele et commis. Donc vous vous rendez compte pensa que Nzambe nangai. Donc Vital Kamere ndenga zawana à côté qui mbala morale polémique bimi Vital Kamere sa bimi. Donc bino bomo nango neti liseki. Donc Vital Kamere donc azali donc accusé pour 370 000 euros. Au monde bazana lundi tangoya bazana ba preuve nyoso tukutu ye Vital Kamera okama parce que dossier babana construit yango banda kala yango ba bengeke sur invitation ba mek déjà ba okangaye donc bino bozo kansa vraiment que donc Vital Kamera président de la République ngazana Fachi Béton donc azo mise pour na 5 ans na mandane oyo abebisa ngona makamba buzoba muta trahi Félix ezali Kamere. Donc Félix a trahi jamais Kamere. Bayokanaki bien OK, bayokanaki bien OK. Kamere mutangoko aider président de la République. Mais tala makambo a sali donc ezali makambo ya soni. Bino bozali koloba soki penza balingi ba pesa liberté provisoire. Ba pesa kutu kapente. Kapente pour bakanga ye kuna toyebi makambo ndenge ezali te. Donc kapente mutazo mérité que donc na ba liso azana kati abima. Donc Vital Kamere sur base de quoi? Abima li banda ndenge na bisi bino na niveau o ezali même pas dossier en instruction dossier à clos donc ezali na tribunal bazozila ke ba sambisa muyibi bongo bino bozo kansake président de la République est-ce que président de la République kutu azana droit ou bien azali na pouvoir na minute wana ya kopesa liberté provisoire na Kamere azana ngote président de la République akosala grâce présidentielle mais grâce présidentielle et ça la maka na mutu o asi Asambi, bakatelier. Est-ce que Kamere écoute à ça Sambi? Asambité, bakatelier. Donc, le président de la République a repéré grâce présidentielle, il y a Motindo Kani. Tout celui qui tire sous attention, il y a Jolino Makelele, qui peut ma ministère, qui est alimentaka. Les réseaux sociaux n'ont fausse information aux ezali na tinate parce que yom tozo alimenter ngo ozo alimenter na makamoko ya buzoba donc vraiment donc Jolino Makelele donc mbala ya suka o bando saba yebara ke Kamere akobimaka te na pesi bino na pesi bino so ki Kamere a liberté provisoire na tiki ça 5 minutes pona yebisa bino ke na sur que Kamere obimate donc justice à Congo et qu'on frappe fort à partir à Kamere donc batutu barozana longo ba comprendre penza que ba fa quoi tout ba kokanga bango donc tous allez sur marquer une deuxième pause où les ali bande annonce il y a émission au nazo sabino et au banda dès vendredi déjà oyo
Il y a le messager Galate 4.16 chez Yalolo Chouami TV. Donc vraiment, ils allaient émission Moronazo. Vraiment, qu'on recommandait Bino. Botala yango à partir il y a vendredi parce que anti-valère il y a tout le caméra, na jolino makele ba kotu bango tout nakati. Donc Galate messager 4.16 à occuper bango. Donc Bolanda bande annonce ndenge mo azali ko expliquer yango. Bonjour, bonsoir, peuple congolais partout dans le monde entier. C'est bel bien moi, votre humble serviteur, le messager Galate 4.16 à votre service. Na beleli ba mama ya faso, congolais, congolaises partout. Abonnez-vous massivement na Yalolo Chouami TV. Waba Chouami TV, partenariat na Kleboa TV César Ngadi. Oyo la chaîne ezanakati ya service na bino peuple congolais. Chaîne Oyo Ekolobela, Oyo tu etali social ya peuple congolais. Ekolobela, Oyo tu etali politique ya peuple congolais. Ekolobela, Oyo nyo etali spirituel ya peuple congolais. Yalolo Chouami TV, partenariat na Kleboa TV, César Ngadi. Alors congolais, congolaises, ba mama ya faso, association Fati Solution original. Bo s'abonner na Yalolo Chouami TV, partenariat na Kleboa. Kuna boko na les messagers, nazali passe partout na service na bino peuple congolais. Toujours zela li foot na biso pa nzambe. Boko na les messagers. Tokolobela o nyo setali lutte contre les antivoleurs et changement de mentalité. Mbongwa maya bizaleli. Boko banda kolanda biso na Yalolo Chouami TV, Kleboa TV. Tokomanda koleka pona kolobela oyo nyonso tali intérêt général ya peuple congolais parce que Congo ya lobby ezo senga ba vérité si vérité. Toko tele na bantivaleur oyo ezali lokola ba Vital Kamerhe. Bantivaleur ya Batambwe Mwamba, bantivaleur ya Baboshab, bantivaleur ya FCC, bantivaleur ya les Kabili, bantivaleur nyonso boyebi baza responsable ya malheur à peuple congolais. Sans pitié, na Yalolo Chouami TV, kuna sans pitié, ce qui les messagers qui sans pitié, bozan intérêt ya kotambusa mamalamu, bozan intérêt ya ko restaurer conduite na bino. Otomoto belabino, yango wana, abonnez-vous massivement, batoto ya Kisangani, batoto ya Chopo, batoto ya Mangobo, batoto ya Makiso, abonnez-vous massivement. Chez Yalolo Chouami TV, partenariat avec Kleboa TV César Ngadi. C'était bel bien moi votre humble serviteur, le messager Galate 4.16. À cause de la vérité, on devient l'ennemi. Merci et à bientôt. Au revoir. Donc Bino Boito Landa, donc émission on a recommandé Bino Yango, Bozala déjà là avec le messager Galate 4.16, donc dès ce vendredi sur Yalolo Chouami TV, donc ezali makambo ya kosakanate. Donc vraiment na recommandé bino yango ezali émission moko bokolanda yango parce que boko sepela déjà na yango botalaka na sima les grands réalisateurs Yalolo Chouami azali na sima makambo. Donc vraiment sikoyo na ningi na yebisa bino po boyebake Félix Antoine Tshisekedi azali présent oyo ya mona poto. Donc azomema Congo na biso ko memango na ba marque oyo ya poto. Donc tokini malembe bomoneki a mwana nsemi bakanga mwana nsemi te bolobi bakanga ye ekomi problème o bakangi ye pamba tutileki bino lobi attestation résultat batiaki ke mutu a mwana nsemi kiol abeba. Donc tala kanambe akangaki mutu ndenge wana atie na baboloko bomoni makambo elekaki parce que azo mériter boloko te faut ba soigner na nazali ko lakisa bino su botala parce que bato ba o salem su bazalaki neti bazo mona neti bazo mona oneti liseki botala conversation ya mwana nsemi azo solola na mutu ayeko tala na mwasi botala ba problème azali nango na mutu donc yango mutu zo pese kiol botala kaka donc ndenge azali koloba donc bo comprendre kaka ke mutu azana ba problème il faut amela ka ba question neti ezalaka ba pesa ka ba mindele bazala ba problème ozo les autres qui disent ça onini bolandaka monganga Jean-Paul Jamba bemission salaka ya bato mutu eza bien te bino moko siko bolanda botala mwana nsembe asola na mwasi na ye na mutu ya kotala bango donc makamune banda makamoko ya famille donc dû ya séparation ye na mwasi na ye donc abota bana 10 na makamusu se sangana donc yangone e betisa ye mutu bino moko bolanda ngo na bilili na bana bakipe to ko kipe si ko kote mwasi ya mibale
licencié en droit. J'ai formé des grands cerveaux. Mbote apa bapesa bana bapesa na papa te. Banda uta kuna o papa mwana moko longa kuna yako tala ta papa na bango yako suluser papa na bango papa ndenge nini ko sala subo te ko pesa papa no conseil. Même moi elamba oyako même papa na bino eloko te. Elenga nkoi ne mtalati sitata oyo. Soka lati moi elamba elenga nkoi. Mbeto azolala elenga nkoi. Soka tu moi 300 elenga ma 500 iko pesa ye. Ya moi ko laisse la bato bazalaki na ye wana donc azaka pena posa ya bato amona ka bato pona nini souci. Yo mwasi oboti ne bana 10 atiko kaka boyeneti tala kaka bana pe yo moko bazo kipete eloko so etungisaka tata oyo yango oyo mais asilika parce que iye aboya mama wana azwa yo asilika kapo azwa ngai mais ko bana basi mibale epekisi bana bafutaki mbongo po amponso na kata osikele yakufaki nga makambo wana siko na yibi na moto na makambo ndako na Olanda wana ngana yibi na moto onga ndenge na yebeli avant kutu abalanga matata na bango tsala na ndako na Olanda eza makambo na bango avant kutu abalanga makambo na bango ezalaki na mwasi na mobali ngate moto ba zwinga ya balinga yango ya silika kite eza bongo ti bongo ko bala mwasi mibali eza problème mbongo na yibi mbongo na yo siko pona abali mwasa mibale yo kiko sala gudu wabo papa mbali o boti no bana ezalaka Mbuta ngai na kasi tellement que to serisa problème na biso ezali boye ngakuti nazo lengi na mobali na boti na yete yo boti na mobali dis bana batani kasi ngaka na jena tangisi nga bana te to sai meme mvula meme mibale te yende mutu ko sala kutu ko lengi na mobali pour ko kuta na équipe o zo tungisa pa bana o lingini olingini tata bana yo libale ko kufa me bala bana kufa te est-ce que soko kitisi mutema est-ce que oza kati ne yebi on pa ko zo oyebi ngo ko boti ne bana esa tikyo libele soko tika ke libele pour azo mwana moko azala kana yi atani sa ba classe abwaki bana te mais yo ndozo pesa mateya mabe ko bana ba ke papa na est-ce que yiko sale pati kwa bimisi bo ko bana atika na iloko te bino ne foko suga bana ne foko suga ye elenga nko ine buta sunga tata ona to bano vérité alors bana bino vérité na ba makesa o ba basala kan ba l'intérieur batindi la règle loko moi iloko ko lia moi donc bino mo boito landa bato bazali ko critiquer o baza liguer contre Félix Antoine Tshisekedi donc mulu bakangisi mukongo yo César Ngado zali mukongo kutu kota luozi o lo kote la ndeko tozali na makambo wana te botika makambo wana président na biso za kinwa biso tuzo ba kinwa makambo wana ezate bino siko mutu bondo cha tembe ba ne Congo batu ya bazali botala ndeko na bino siko ndeka komite bokende ko aider yango ko aider azana ba problème politique te azana ba problème moko donc familiaux ba problème oyo zo bebise mutu bokeno aider bogite na biloko kolia na biloko nyoso na bilamba mutu apesa ga edo olenga koy bino siko ne Congo bino bato ya ba Congo bokeno aider bomoni siko problème azana ngo ye wana lobite problème azana ngo za politique te soki ni te tout succession ya makambo ya banini tout ça donc bozomona mutu akomi kiol bateli ko moni ba résultat ba pesa zo concorder na makambo bozoloba. Donc vraiment nazo comprendre binoté vraiment donc to tika makambo na Félix asali démarche il faut basala ya on bomoni ke teta kala la l'air kanambe boko bokangi moto petit moto na prison o que moto eza bien te il faut non akende nan basse ba soigner ye après sikoyo malembe parce que zalaka makambo moto ke na malembe donc bino bozo ko loba ba n'importe quoi ba nini moto comprendre que donc mon entier il faut moto ba bongisa nanu bomoni ke grâce à présent na biso. Donc vraiment botika babilobe la makambo au président de biso ça na mboka so lingata Félix Antoine Tshisekedi te o critiquer certes mais ndima makambo au Félix Antoine Tshisekedi azali ko sala donc siko poto conclure na zongele le bino susu botika polémique oyo o bozali ko loba bilobe la que Caméré a reçoit à partir de lundi ya banini na ye liberté provisoire et ko salemaka te ezali insalamable boyeba kango déjà boye bakango na expliquer bino ndenge ezali président de la République kutu akoki ko bimisa Caméré te na niveau comme ndenge wana donc tribunal mutu ko kata procureur mutu ko kata et puis donc président de la République akopesa mutu grâce présidentielle mais grâce présidentielle ba pesa ngona mutu basi ba katelier boloko oya sa sali ba peine naye donc to tika ko polémique et puis siko tozali ko beta cette boye ba ke mutu azako sala ba makambo nyoso tu azali ko alimenter
réseaux sociaux na ba fausse information ezali donc Jolino Makelele to bendie matoyi atika donc to tika babiloko président de la République yokondocha donc bokende na conseil des ministres réunion conseil des ministres botala bo statuer dossier botala dossier il y a un individu moko boazali na boloko et puis na boloko na makambo pambata yibi mbongo trésor public il y a 370 millions bobi 370 millions et kotonga bekolo combien bopito combien. Donc vraiment il y a un lelo il faut bosser pelake donc 5 minutes ezalaka wana lelo to sala qui vraiment fallait to beta 7 na makambo wana to expliquer bino makambo ndenge nini koleka pour comprendre vraiment que ezalaki cours ya éducation civique. Donc vraiment to komi na suka ya émission na biso ndenge na lobaka que je vous laisse le soin d'en tirer vos conclusions et de me faire parvenir vos commentaires comme d'ailleurs vous en avez l'habitude de faire. Donc je reste toujours friand de vos commentaires, de vos suggestions, de vos observations. N'hésitez pas à me les faire remonter directement sur notre compte YouTube ainsi que sur notre site cluboriginal.com. Boyebika ke soki na komi na suka donc base na pesa kambote nazo penser directement na petite sœur propre oh vraiment asala musala makasi na réseaux sociaux na Facebook vraiment asala musala moko penza ba journaliste musu basala raté donc la petite Céline la patriote donc vraiment félicitations à yo et puis vraiment yebaka ke na landaka yo na mir na yo à chaque fois parce que biloko to publiera vraiment epesa nga esengo. Donc siko to pesa mbote na kati ya Melin na petit na biso baïs to ko bosana ko jamais yo moko yebi makambo sala donc vraiment etikala biso marqué vraiment donc na motema d'une façon indélébile et kolongwa ka jamais donc baïs petit na ngai donc merci à trop vraiment et la gisi que les losoki likambo ezali bato lokola bino donc ba petit neti bino ba ko compter sur yo parce que ceux qui mutu azo salisa yo atozate donc ezali kamoko vraiment etikala vraiment na kati ya motema donc ceux qui na lobi boye na kobosa na kate Gigi Chibangu petit na biso pe donc vraiment yekutu likambo kolobate Gigi Chibangu donc yokutu Olanda ka 5 minutes na kati yo mtobetelenga masolo kala na honorable ba penza ke yo bango longolo kutu boulot likolo donc na pause zo ka 5 minutes avec ses angadi na kanisi déjà aussi au changea ba bizaleni na donc na sikoyo na Noisy les Grands pour na pesa mbote na Stéphane Jocol, le bureau doit fonctionner à merveille. Le bureau doit fonctionner comme tel. Je suis ravi Stéphane. Je suis radieux en même temps donc Stéphane Jocol, merci na fidélité na yo na makamuni surtout au salara na 5 minutes avec César Ngadi. Donc na sikoyo na kati ya London pour na pesa José Kano ki Kakamene ba mbote belé maître Wera Mukuna ba mbote belé maître Rajamoule ba mbote belé donc jamais na koki kobosana bino donc na keisiko na kati États-Unis d'Amérique pour na repesa mama sociale Niki Nyanga donc yokutu na kanisi na efsa ki ondenge ni tozali kolotalaka lelo na ba colère boye bon siko na zanase donc e vibre bien te donc mama sociale Niki Nyanga ba mbote belé na moninga na Maman Elodie, maman Angela Amine, donc vraiment, na pesi, yo pema bambote belé, puis merci na fidélité, nous na 5 minutes avec ses engagements. Na kei na Val de Fontenay pour na repesa maman Adèle Yombo, bambote belé, maman Adèle Yombo, boyebi maman oyo azali na association na ye, donc ba ONG na ye lelo mikolo bolanda ki message ne association asali na mbujima ipo na bana oyo bandundu, donc ye a soki para na bana oyo bazalaka rejeté, donc maman Adèle Yombo, merci na nyo surtout au salaka po na mboka na yo et puis po na 5 minutes avec César Ngadi. Na kobosa na te na kosukisa na Paris pour na repesa petit na ngai donc sacré fumu na moni mikolo zo tchaka ka ba commentaire donc continuez quand na ba commentaire wana donc sacré fumu donc petit nanga merci à trop na fidélité nous na 5 minutes avec César Ngadi. Donc c'est la fin de ces 5 minutes avec César Ngadi. Merci de l'avoir suivi. Cette émission a été réalisée par le grand réalisateur Yalolo Chouami. Nous allons nous retrouver avec grand plaisir dans 24 heures pour un nouveau numéro. D'ici là, portez-vous bien et à très bientôt. N'oubliez pas, tout le monde est d'accord et il en restera ainsi pendant longtemps. Boybaga ke Kanambe Arozwa Masolo Nambuchu Penadikos. À très bientôt. On doit mettre sur pied et dans un état de droit et une justice indépendante. Ce n'est pas pour rien qu'il faut des causes. C'est vrai, tu vas en